Yaya tozali awa na bandal Chibangu na bloc bisiko wapi Yemoko le lieutenant général Kasongo Kabwik azali en tête de file pour un ratissage, nettoyage, kozongi sa discipline, pe ko sembola miko na baebato cité. Mais voilà, brusquement, bisika oyo teka service ezana kosala musala ya nzela et ya ba congolais de très mauvaise qualité en pleine journée bafungoli dali ya nyei. Vona daloyo. Congolais asomba lupangu na ye acha na ye dali te zongo enene nyonso ya asalaka ekitaka na yango abwakaka yango na kanivo ya leta tala boniama yaya bopesa ye message lelo akopola masoko na fimbu pe akokende boloko. Société DK Service et Kati Misala moyen continuer ezate. C'est parce que ba verser bibaka ta ya banyei na kati ya caniveau pour caniveau esili nanu na kotonga te. Weza boni amate. Weza kindoki te. Yokolo lupango yo lelo. Bondo ki Pro Max na bandal Chibangu na bloc. Bondoki Pro Max na bandal Chibangu na bloc. Yaya, depuis 4 heures du matin, tozali awa na opération à bouclage. Ouais, Salemi na bandeko, ya bataillon PEM, ya tax force. Kolandi Sama, na mitindo oyo lieutenant général le Kasongo Kabwika pesaki, pona ko sembola miko, na ba congolais à très mauvaise qualité, oyo ba sopaki zongo inene na kanivo ya l'État. Likambu ya kokamwa bandeko babolingo ba témoignage ezali kobima nzokande tout au long ya bakanivo ya l'État ba mapango nyonso babimisa batiyo na bango ya nzongo minene ekwe ya kande na kanivo ya l'État ba faux septique basala te ba immeuble mususu ba faux septique etondi babimisaka te babimisa mbala moko tiyo na kanivo ya l'État. Ba maman baza ko témoigner, ba kenda même tina ba commune. Ba tumusu bazo kufa na maladie. Lokola baza ba champion. Ya ko finaka ba mbongo. Eloko moko esale makate. Mais lelo ba kwei na mutambu ya task force et le lieutenant général Kasongo Kabwik a ko sembola miko sévèrement pour na ko servir na exemple.